Bonjour, bonsoir, Nabandinion, soit la voix céleste. Mbote Nabino, Mbote Bozali, et belé. Partout dans le monde, Boza Olanda Bisso, par la voie internaute, dans les États-Unis, na PCBino, Mbote, en Europe, na Belgique, maman Magui, na Suisse, maman prophétesse du Kaou, auto c'est un connaît qu'on prier pour na Mibi, na Congo, voici là. Siwa Mbanja, ma fat na Suède, Bozana. Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo, c'est toujours votre humble serviteur Moïse Mao Kantiba, Nemiso Bolingaka. Tout le bateau, automessage, on peut savoir des informations, actualité, tout ça, nous analyse en temps réel. Vous s'abonner massivement pour na besoaka information. Merci en découvrir c'est ma caméra. John Mobo Kibende. Deko Alvi be les cires naturelles, si les cires naturelles, Cécile Mboko la fiti maman de Masseran de Toba toujours. Lola eza au futa simatoroloba. Nzamba betoroza wapi. Boza libanda Europe, boza partout. Dans la barre la binomètre fois que non. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et donc vous savez Sibiso dénominateur commun à Busezali Congo, c'est pour comprendre que où est Sibiso et l'équipe est allé au Kabola. Tu privilégier d'abord Congo. Les autres est tu partager ni tout ça nango. Ya mukio tout ça. Oui ba masolo ya mboka. Tu le dossier procès à Floribert Chebea na Fidel Bazan. Est-ce que Kabila va convoquer était oui ba awa mercredi des jours oyo cours Isako bengisa tous les bateaux yo batanga mina ba otanga mamukolo wana entre autres Bawani Nzambi Alliance champion wazali OPS ya aner ba otu na biso maintenant que non ba otu ba participer ka ou ba participer qui na processus ya élimination physique ya chez Béana chauffeur na il faut bazala interpeller donc mercredi za mukolo Kabila, c'est Kabila va convoquer et aussi on va le remonter nae to mekato limbola awa. Dossier ya Jama Kabunda. C'est un attentat ou comment? Voyez ba awa ne to lobaka na to lobate to zo rabino to yemi na profondeur makambo. Nil par ailleurs na kata chaîne bolingaka avec votre humble serviteur Moïse Maoka Antibal. To so dossier ya résident Jama Kabunda. To continue na premier dossier à procès à Chebea. Biso to landango bilu. To landana ezako se dérouler. Si témoin qui okile auto bande cause la Paul Milambe. Ayaki awa sali ba témoin atangi ba kombo na necessité. Alors mercredi des amukolo oyo ba juge oya cour ba ko prononcer ceux qui ba obengisa bato batangi wana. Entre autres batangi Joseph Kabila. Wana Paul Milambe tatangi bakombe tanga miwana misupe kotanga majo wana wala moka tuni ya bien tibala tiki bisote de na bi awa champion o eza OPS ya aner ye mutaka ko so ba policier wana to kotanga mo ba titre ya o eza Paris lelo. La haute cour militaire siège au second degré sur les doubles assassinats des défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebea et Fidel Bazana va se prononcer le mercredi prochain sur la comparution de l'ex-président Joseph Kabila et d'autres personnes citées. Et le cognon so vérité il y a kana escalier mais le coutana il y a mon sincère boué bio tout bolanda dossier à Floribert Chebea na chauffeur naï donc mercredi cours Ako Lucas s'est prononcé. Antiba Lucas Zalawan. Dès le combat tout na bandara. Ngam na ganara toujours. Quel que soit temps rose. Antiba il a joué un rôle très actif. Il a très actif na miebi. Tant menace des morts ils ont côté tisiko. Menace des morts. Menace tout ça le boto ça le mela na mesa nango. Ils aneti bilé antibal. Tisiko yo. La menace de mes menabi sur un joli cambo qui n'a tina souk. Tu es un dossier à Jama Kabunda.
est-ce que ça t'entend betoro le banine bien tout bolandi vidéo antibal to que la mesco en profondeur premier élément eza na Jeep moko Toyota batobolaka ba pine nango na Kingabwa c'est une information ezaki voiture maman Marthe famille ya président batombore mais comme ça les kamba famille bayo kanaki voilà premier élément deuxième élément Kaboun actuellement za bateau azotia atie kayu na kata chaussée ya ba conseiller Tshisekedi. O aza ko influencer le joueur très actif. Ba conseiller wana est-ce que na ba contact baza nango. Parce ba travailler na présidence. Ba oza na relation moko direct makasi na numéro 1 JR Christian Chiwewe. Est-ce que ba koki ko influencer voilà tout ça va regretter tout chapeau côté na profondeur les cas celui tu remarqué avant d'abord dossier il y a résidence à Kaboun le conseil spécial en matière de secrétaire chef de l'État akendaka na Rwanda atenaka ba propos au Kabundu Jama Kaboun ndenga lobelaki ezaki na malaise entre bon balé ah non peut ça belément de ce qu'on a fait où s'est déroulé embouteillage na poids lourd Jeep et outil ville et Zoya et quand on a un embouteillage Jeep wana eza bâti PR matricule à blé échanger bande nango et côté sans cynique ezali koya soko komi na rompo e kotaka njela ya ndolo na oke njela ista esika barrière ezaki ya mwana ba cortège ya belema ya police ya président AI dit pesa oya baza ko sena partir musika et baluka mais ça toujours koya ezaki type filmé l'air commis na entre barrière ya ba policier au baza chargé wana pour na ko sécuriser président AI ya IDPS premier président à l'Assemblée nationale premier vice-président de l'Assemblée nationale Moura Azaki Liboso a quitté ici paraprise Bamoni Moura a signé que non, ils ont conseillé à chef de l'État et puis les policiers Bamoni conseiller à Azaki Nan tout le bateau Bamoni conseiller est-ce que les policiers wana l'air bakendaka Jean-Marc na OIA bayebi qui a été conseiller bien bayebi conseiller à président de la République ou bien bayebani te bapesi ordre toujours faut dire ça ni et tourner conseiller selon la formation ame ko ça que non na conseiller chef de l'État dans la mission moko rapide babino oza bande sans cynique il faut tourner l'état ba ça le change wana ba policier bo mona vidéo tine bazu mundu qui a JR ba kiti nango bona vidéo to mona JR wana ne to ebeli bana ya moura aroza JR azama bien instruit azaki na maîtrise parce que la majorité bana mouro batamboura ba kondi sécurité na baza ouvert donc de bande owe la munduki
ceux qui pour moura na ba wele mundu kaza penda po bota na vidéo azema ngambi a fungola bal les uno ba policiers uno ba to bazaki wana akitia za munduki bake nae o basali to ebite nde baba ke non ba désaba beta ki nde basaki nyonso wana wa d'abord premier élément conseil aux monana a filmer na mibeko na code de la route to monaki dernièrement awa le général Sylvano Kasongo na rond-point Makapa station Makapan pour mener tous les bâtiments dans le sens contraire à Balusi Bango. Est-ce que les policiers présent va appliquer ordre de la hiérarchie dans la police? Pour que tout le monde qui casse son habit et tes anani ou à côté dans le sens unique pour Balusaï. Dans le code de la route, les policiers présent jamais Kabunda Kabunda. To éviter est-ce que bazaro jouer rôle wana be ba kutaki écouter na cortège côté wana ba on bazali na raison de appliquer ordre ya hiérarchie par exemple tout monde ka secondaire ozong ça ba voiture. Deuxième élément, est-ce que bazali la mandat na armée et la police, est-ce que la police a un mandat ya ko boto la JR parce que biso to ebi la police bazala pour na peuple garde républicain bazala pour na président de la République na famille nae. Est-ce que hiérarchie na bango militaire, est-ce que policier a autorisé à koboto la JR ou à garde pe munduki et à ko menacer na mibe ko côté to pe ba policier a jamais kabou ba commettre nini ba commettre infraction côté wana. Wana premier élément. La première point n'a que non, Coco ta sens unique. Et ça d'abord infraction. Mais est-ce qu'il peut faut tout pour sur la question? Sur un service mon spécialisé. Quand on est dernièrement le chef de l'État et mon co, dans le tachang ou conteneur bamboutage, à ce sens unique. Là ce n'est que normal, ça un service. Alors ça la moussala à l'État. Il faut toujours attendre. Mais ça infraction. Policier peut boto la mwana amour à munduki ko beta eza infraction. Mais na kawana entre policier ba amour. Eza na loko oyo et qui ndako samisa eza cours d'ordre militaire. Comme déjà effet ça yamaki na vidéo. Les JR wana azali na plein droit na be hiérarchie na e ba kende ba funda ba policier ba commettre art wana. Ya ko boto l'amour. C'est non mibeko ça bo. Mais le wana vers le soir, le même jour, ça y a des avant-midi, na Boutou, vers 18h, trombone. Hein? Et dans la trombone, le monde est recevoir le trombone de Mipiko Basoda. Il y a bana JR, bana Mour, il y a plus de 50. Il y a 50, Jeep Moko, par contre, il y a 12, 12 à 10. Toro baba 4 jeeps armés jusqu'aux dents donc senti baye penda bana moura vers 18h ba komi na wana na il faut qu'on entre à Jean-Marc ba tuni ba jeune wana to luka résidence ya Jean-Marc bala kisi bango donc nde ba yeli eza na hiérarchie moko ya likolo. Et puis ce monde de Baya. Plus de 50 de bas d'amour, ils ont li pendant que baté. Na bossa sur les moments ko. JR baza on pour protéger les chefs de l'État na famille na. Donc ce ko 6000 mois na amour directement au 6000 Félix Tshisekedi. Bana amour ndo mona wana dernier azawana. Ya azawana pour na Tshisekedi président de la République na famille nae. Donc so aussi mi bango aussi ministre Tshisekedi. Bakoti ba musu bazo ba keno ba escalader mur. Mais mur wana Jean-Marc avant na osala émission na Uchikuna. Et ça ba fil électrique. Mais c'est là ba petit à tourner wana ba ke no bana mo ba escalader yango. Donc système film à commando. Et bon ando ta ndenge
Maris américain va nous préparer pour nous capturer Osama Ben Laden. Va escalader mire. Parce un peu plus de cinquantaine. Va bloquer entrée à Iveco. De la voiture union so éco à sens contraire. Va tout jusque là na kinga bazar oye baté. Quelques militants et UDPS, quelques jeunes à Karacho zinga au bazar connecté na réseau ba timbela que non. Ils ont la art moi seulement qui na 20 midi. Donc moi na moura garde ya Jama Kabunda botole munduki ya ngwande bayi. Mais contrôle les aki ba boucler de éviter. Ba quelques policiers bazar qui on a musu ba récit kokima ba maîtriser trois ba tie ba on commande. Est-ce que bao bakima ki wana bakima ki na kata Jama ya résidence à Jama Kabunda ou bien message hors de pesama que non il faut beau saboter. Pour mon vidéo ba coach na cuisine. Moi si à Jama Kazari témoin Jama Kazari dans un plein de service à l'Assemblée nationale ba coach tout le monde ba photo ya titi. Ndenge c'est pas ça qui wana. Opération ils ont qui à peu près 40 à 30 45 minutes. Bah tir de balles les bétamaki. Donc mouro ba qui wana tous à combattre faut réfléchir 1000 fois pour ça qui combattant. Que ba ki bena moni yo comme bino au pesa chikata. Do ba ki ba n'espère que chikata. Tibakei. Selon bato bazali na ndako mwana na de comment aussi à famille ka Jama aobiba na moya bakoti babi ke non toza kolakisa yé ke non tisekeli mutati biso est-ce que ça entorse beza frère point d'interrogation wana eza ba effet oyo c'est pas ça qui na avant midi na poko na mibeko su muwa koya na ndako ya mutu kokota kosala art wana mibeko za interdit bazana na plein droit na ba ofunda ba police wana coup d'ordre militaire balandela bon mais koya ouais ça be fait c'est pas ça qui alors to koti siko na ba fait mon corps politique ba officine ça fait déjà une semaine hein, 2 semaines. Moi, Mikole Belé, au conseiller chef de l'État, Jean-Marc, il y a un sanva au Canada. Et ça, na rimbe moko et salemaka. Et non, Jean-Marc Kabunda a giflé comme moi d'amour, a chargé arme à partir de ballon là-bas d'amour. On supposait que Jama Kabunda c'est na kata résidence. Batebele bola na ba réaction ndenge zala. Eza mutu musa zana. Soit comme na colère, comme na kanda. Maîtrise qui makaye. On supposait nombre na amour ande baya ki wana. Kabunda na kata. Évidemment rien s'est passé. Ni rien salé. Wana eza belema oyo to pesi po na bino mais toujours na kati ya IDPS eza na moko ya ba jeune azaki na ligue des jeunes azaki na force du progrès là sa structure na e azapo mona accès facile et pas tiseketi et a pesi son de cloche na e Tokolanda à partir sur des cloches toyeba est-ce que ça va rendre mon akati ni les accords s'est passé tolanda wa tokozong antibala opé sa position na après belémon na PC awa verdict au tomber tolo baté tolanda audio oyo non insupportable oyo salemi toza d'accord na moté je crois que tozolo ba yango bien
mutu moko te azali na droit ya kosimba ba garde ya président. Ça veut dire que ceux qui osimbi ba garde ya président osimbi président. Alors tozolo ba yango clairement, minimum ya respect pour le président. Ça veut dire que démocratie ezali libertinage te. Photo bandango na nanda kuna biso. Ceux qui tobania na nanda kuna biso, je crois que libanda pe ba ko respecter président. Et loko tozobo ya yango to telemeli yango la dernière énergie. To telemeli yango na boy yango na suka. Mutu moko te azali na droit ya kosimba ba garde du corps ya président. Ba garde du corps ya président bazali batu oyo bazokengela mokonzi ya mboka. Mais soki batu oyo bazokengela mokonzi ya mboka, biso tokomi kotia bango na insécurité po biso toza banani. Kosuka wana te kozwa garde du corps ya président kobeta ye kozwa na munduki na ye. Pona munduki na ye tango ozwi wana. Po lelo imagine ke soki bitumbe koti yo siko ozwi garde du corps ya président obotole munduki soki bitumbe ye. Au moins to ko exposer mokonzi na danger. Au moins te ko sali mabe. Pona nini ko sala biloko ya boye. En tout cas tozali fâché. Ya komona désordre oyo ezali kosalema wana. Non. Wana ezali débordement. Tolobi boy. Ndeko Jean-Marc Kaboun. Ye azo silika parce que basali bêtise ndenge basimbi garde du corps ya président ya sepelité ou bien a sepeli parce que basimbi na ndako na ye. Oui. Mais ayeba ke abengana combien de combattants oyo Jean-Marc Kaboun abengana pour batelemité tangu ya zokota na bureau na ye. Combien de combattants au Jean-Marc abengana pour atelemité tangu azo kota na permanence. Combien de combattants au ngana moni na misu na nga. Eza normal te. Ça veut dire que ceux qui bazo respecter ye pa ye ba ko respecter mokonzi ya mboka. Combien de combattants au ngana moni Jean-Marc abengani combien na moni ebele yango tolobi boye oyo nyonso to aza na tembe kende na pera liboso ya ndako ya ndeko Jean-Marc Kaboun koma wana beta ba policier wana bengana bango yokota na ndako soki eza malamu. Je crois que ndeko Jean-Marc akoyamba yo te po obeti ba garde na ye okoti na ndako par force. Ça veut dire que ça lokolo betiye ndenge moko tozolo bawana ba garde républicain bazali pour la chef de l'état obeti garde républicain ezaneti obeti chef de l'état osimbi garde républicain ezali osimbi chef de l'état. Ça veut dire que soki toyebi ko respecter ba garde républicain toyebi pe ko respecter chef de l'état. Voilà pourquoi tolobi combattante non surtout kokwea na piège te. Kokwea na piège te ya kobaluka kofinga président ou bien koloba mabe pour na président parce que bango nde mutu babandi. Makambo yo ebanda kala. Makambo yo balobaki kosuka mabe. Je crois que tokomi na suka ya makambo oyo. Mais nazali besoin combattant moko a garder calme na ye, a garder sérénité na ye, a garder kimia na ye place azali po oyo ezali malamu te. Est-ce que vous imaginez scénario oyo koki kosalema après avoir kosambusa ba garde républicain? Voilà pourquoi tolobi naza d'accord te na oyo esalemi. Tosengi kimia na mutu nyonso tu tosengi respect na président de la république parce que azali moninga na biso te. Ngai na yo toza na chef mibale te, toza na chef kaka moko, chef de l'état, commandant suprême oyo nde Fotobang. Alors keba na manipulation, keba na yo oyo ozolinga kosala ba bêtise toyebi yo. Makambo yo bosala sala toyebi yango pe tokotika bino te toyebi yango bien et puis toyebani bien. Voilà pourquoi tokebisi bino. Ça veut dire que
bokeba na bagarde du corps ya président. Ok, merci. Bolandi, audio ya moko kaka ya IDPS. Makamba lopi. Avant Tibala kata verdict nae. Nyonso yo. Moutoua oza la sali. Parce que art eza ko se poser. Au monde so besoin na pouvoir. Tous les caméras monde eza ko tala bino, y compris na ba partenaires. Ba ambassadeur non so mona na bo mona ba ko ba photo. Bazana ba ko balanda ba YouTube ba Facebook. Nyonso yo bozo pesa ba beki. Là je n'en pesa conseil na ba o bazana président o bazana côté IDPS. Ah boza ko pesa ba beki na ba adversaire na bino bo sa ba lobengi. Que non tala bateau niveau ba memi Congo. Est-ce que ba art yabo quel que soit faute à la koto, faute à la koto. Nous avons so ba fardo nyonso. C'est un régime, il y a Félix Tshisekedi. Et bon na RFI on a ba pesa titre. Ba responsable mingi Félix Tshisekedi. Tshisekedi ngo ayi makambo ni de près ni de loin. Azo tenter muso asala aza nini apona makamboka. Mais si papa qui musala pona koluka. Alors que même mort biloko akolia. Parce que aux moins d'abord Tshisekedi a réussi. A réussi d'abord pour na Congo d'aider bato ba fier na ngeza partout à hôtel. Alors papa qui koluka d'abord pour na biloko akolia. Azonga ba ka suke non mwana na yo. Azoki si mwana batabuki loboko. Et c'est papa na vraiment bouti à l'aise. Nyon so bo et ça les maoyo. C'est les régimes. Muto za la sali. Boki ne pembe ni koza la pembe na maponami. Vous avez d'abord fait opérer sa bilan malamu na peuple congolais pesa tirer mandat ba art tout ya boé eza ko pesa crédibilité té et pesa image abete na régime. Vous avez son poste vous êtes parti au pouvoir. C'est Mouto a commis responsable. Comportement ba responsable. Soit bande ko bunda libana soit ndo tamba torche il faut que ba comportement aucun Mouto a commis responsable. Monsieur Moutou a déjà marié comme dans âge où il faut être responsable, toujours responsable. Donc Moutou a Moutou vivre dans la communauté. Antibal a opé sa verdict naï. Tambe Azanabino. Tout bandaki na dossier à Floribert Chebe au mercredi de ba juge ba opé sa position là-bas on a ba combattant na ba combo ba tanga jour. Parce que y compris témoigner ni renseigner Milambe par révélation à Makasi. Antibol aussi les forces à la wana malgré l'appel l'intimidation l'appel de mort dans le bar toujours nandima message du prophète Branham liwana banga raté. Ceux aux Angela accident. Ceux aux Angela Massas. Ceux aux Angela maladie. Je dirais gloire à Dieu. Parce que dans un danger au coup des alliés saleté Makasi. Oh, on est européen Manakine. Vous s'abonnez massivement. Vous priez Makasi pour la RDC. Vous avez Libanda. Vous avez la carte à Moka. Vous connaissez qu'on prie. Naki awa pour n'appeler ça l'élément ils ont toujours en actualité. Mais Antiba la promettre que nous Aroya pour na appeler sa verdict naï. Merci Nandeko c'est ma caméra. John Maboki Bende. Merci l'équipe Bombala Force Céleste. Vous continuez à prier, vous prier Makasi. Par révélation de Peso Bandeko Belé, bah c'est pilaté. Mais comme tous engagement au sein la bino, to qui dans oti na souka. Nzambe apambola bino. Affaire à suivre. Ciao.